moto a nango sous stage na on soka na ba paxel on fait ça faut que on to yeba na soka zalia muni mutu kande on a so junior window artiste c'est pas Félix Wazé qu'on a habité est-ce que ça Congo Congo Promo TV Congo wa ndongo ngande na habité na muni mutu kande on a so junior window artiste c'est pas Félix Wazé qu'on a habité est-ce que ça va tout monde car ne pas ça ça t'as ça moko 10 pour les aga moko na habité so ça azali mais azamo abulo za tunelo de la part bah Yves Pan tous Congo Promo TV. Bon, merci. Ok. Dorota? Ah, merci. Merci. Au Congo Promo TV Congo Congo Promo TV Congo Congo Promo TV. Ah, mais quand on a un président Wazeko, M. Google, on a un biso. On m'a dit que tant qu'il y a la répétition, le président de biso, président, c'est la très vite vraiment. Dès que tu y a tout le monde a encore un window et puis tout ça va s'en aller. Voilà. Quand on a vu le cas, on a quitté ces d'accord mort. La quitté ces d'accord mort, on a tellement habité. C'est l'artiste Zalia. Il faut tout le cahier. Ah, ça c'est bien. Vraiment, voilà, c'est bon parce qu'artiste c'est face en dingue. Ah, bonjour chacun de vous. Ah, artiste. Ah, veut dire que la CPI m'a cassé. Veut dire que na monika la mutu kalibosa vana mona yomoko papa. La CPI m'a cassé doit des passages na monika tout. Ah, bana poto bazawa na moni déjà. Lauria Zalia ah, mon Suisse. Joe Moulex. Ah, donc il faut faire un thé. Plaisir à trop. Sec. CG. Ah. On est ensemble. Ouais, donc ton andala wa ton andal voilà. Quand on est zalaka, na moni ba andala solo pe bazalia wa parce que ma selon a besoin de continuer. Quand on parle de bandal séparés, voilà. Ils sont les zalia. Tito Kotoro Talaka bandal. Voilà, toujours donc alors on est déjà ensemble avec l'artiste Junior Wendo. Toujours bien dans solo sans tabou parce que ici l'émission Mino Pebabango, on parle de tout. On va rater tout bomba parce que les artistes de Mino Congo Promo avec les boss Rafungi, les boss à Boston, les boss américains. Voilà. Donc tu développer dans des places pour que tout seulement sur le vendredi car on a pas la poto en Suisse. Mais poto sur les en Suisse. Voilà. Voilà, donc bande gobele ba benga biso lokola ba impresaire Claude Ndomba na kati ya London, ba Paola Schengen London na kati ya Londres. Maman la prince ba Grace Ngumba ba benga biso babi Yves Pan tolingi avant retour ya Window Junior, on a besoin toyoka les sous parce que tu es un artiste wana parce que bata ba combattant au bossa que lelo Félix Wazeko azala fier na bango parce que tout le monde a biso ba mission ba uta ba travailler qui tient sa poto mais jeune ami balé bon on a fleuri vraiment ba ça fleurité il y a Félix Wazeko alors Junior Wendo de ba santé na puis santé ya monsieur Google na culture pays mon mes abonnés c'est-à-dire santé za bien ba bonne année na batonyo so ba rotala biso na patron na biso Ralph Ngindu sikazali na PCM Mbote un monstre d'amour fibre optique papa Mayele monsieur Google la PCM Mbote sikazali santé za bien culture pays mobimba santé ça va voilà donc au vu que vous avez des passages tout il nous total ici péchant à pas pembe non directement tout le monde peut mutukana to bia na kichasa karoza ga moko ndazana ga zaka Junior Wendo donc c'est sirazawa un temps tout un peu na Samson Mitterrand directement côté 18 de monde c'est le plaisir à trop alors système de travail oyo yo sala aux arana poto mais au travail na Félix Wazeko na kichasa et ce moment manque à gagner bata poto balinga bavana na poto bata kichasa balinga ndeba kinde poto mais yo uti poto na kichasa ozomonter ozongisa makambo na nsima te mais yango elakisa force ya culture pays vie moni culture pays vie eza lokolo loboko monstre d'amour aza patron moko aza na bwanye ebele ye bamboka nyonso akendaka azwaka bamusicien ntango ayaki kobeta na Olympia na 2009 azwi Junior Wendo
toke kobeta na Allemagne azwaki ndeko na nga Fleury Fleur esika azali ngo na pesi mbote donc monstre d'amour eza entreprise à monene tant ozomona moto azotika ndenge esika baloba bomengo toya kosouffrir na mosala parce que nayebi nini nga nazoluka na vie na ngai baobenga mission ya poto mikiliste baobenga bino bozalaka mpena na gaz te bozalaka nde na mwa teme ezalaka mpena te nde boyebaka musique bien te parce que ta na bino yaka na bacope esalaka bino ndenge oyebi Michael Jackson te oyebi Johnny Hallyday azalaka na kisasa te sikoyo oyebi babiloko basalaka te taka Michael Jackson akoma musicien monene na monde bango néanmoins bandimaka ke tosombaki nzembo epaki nga neti yo nzembo bato asele yo zwi okomobetango kombono tangi eza mwa toyebi yango makombo te kombo wana nayebi te so ozotanga kombo nani donc c'est à dire omoni ngai naza moto na travaillaka na baparolier ocomprendre nzembo na ngai ya ambulance na travaillaki na parolier kombo Serge Moloso na travaillé na parolier kombo Félix Azekwa Monsieur Google na travail peut-être baninga na ndenge ezalaka c'est-à-dire artiste aza moto mato yo kaka banganga moyo bande de yakotanga awa olingo bebisa émission noka yo moko voilà émission ndenge na bito ko jamba non so selo ya yembi penze mbo wana c'est bien sikoyo yo osombaki chanson wana pa Serge Moloso na yebi ga yemba pe masa moyen ma deuxième fois boy na yebi ya za longo room voilà donc ça ibo sombaki nzembo bino mbalesika moko te moni Serge Moloso azaka na poto muto tanga kombo poto na poto ti abandai kogenda ah merci ngali nga verbe passé donc o za présenter au salon émission za ya lelo donc voilà o za de sombaki sika moko te nga za temps au travailler na ba tout nga za de na poto na rawabi na poto donc c'est na poto to kendaka poto siko nazolo balika mna oloba sika nga loba ngamna nga oloba tozo beta masolo nzembe to loba obota makate zo maka wandeni donc c'est dire na botama na poto te mais na kendaka nazalaka na poto nzembu na nga na travailler na parolier azalaka na poto siko ndeko tangi wana poto yo mi charge maintenant yazo réclamer abike chercher ça yo ndo yibaki pa na reo te areo na lingi suma mambare wote are akombo to telema on soute merci ça c'est bien et mais obike poto na bino pe pesi bino matitité ça osakana te chef d'orchestre na bino Seden so apesi ba ordre bino ah ouais Seden play as chef d'orchestre na biso te luka chef na biso ça Eclipse Mososo voilà Eclipse Soleil voilà Eclipse Soleil Mososo so apesi mo loi bino ngo boza bana poto bino na Fleury c'est comme si boyo wakati donc faut mutayo ki sabino il faut que Félix waze quoi allo ba so allo bi wana ndebino botos c'est pas c'est te ska hipoto te ne te moni orchestre mibeko orchestre c'est toujours bato sango biso toza belema oyo bazana kati ya orchestre culturel pays vie c'est-à-dire orchestre ce que pesi loi nango tous en obligation koyoka loi nango mais ndenge zalaka na assemblée na parlement ba loi nyoso bandima ngo te so s'agit oboya ngo tous en mboka o to vandaka mboka mo e fongwama mutu donc c'est-à-dire so pesi loko ngana moni za yango te fona solo ana nanu chef likambo lobi ezala penzana no boyete to mekano ko talela ngo parce que nakon ndima bindimela te je suis père de famille donc ba biloko nakon ndima bindimela ngani ngango penza te yango tam mi baleka kabilo mbalende boboya tam suka biso mbale pe tozo ba pe ba loi donc c'est à dire na ndenga mabete ba ninga na biso pe ba samso ba boya mama mususu donc c'est à dire ça nga to sokwa matron mama ba loi na mboka o to zalaka donc c'est à dire ceux qui ba lobi na ngali kambu natali ezo zalate na mulongo nzela na ya musana ngai na webisa mutu aloba na bino papa doze no likambo mekano sala boye to mekano ta soki ekene bien te voilà obi ke bande ko belé ba journaliste ba kizaki yo babi Junior Wendo ye biso kutu ba journaliste ya ba net yo nan kutu bimana ba fille na biso ta nan do bimana ba concert na biso te mais yo na moto danger ya bi ko za marié mais ma solo me auto bima très bientôt là au lieu concert moko boy au salé système au lieu ba plantation tolo ba bongo comme ndeko na biso comme disent ndeko na biso José de Londres na ko to malo ndeko na José de Londres na pesi mbote mon ami na pesi mbote sika zali tant tozolo ba ngana mungala sadina linga mo ba vérité moko boy voilà to tanga eloko na kombo na yozo bana li ngana ga ndo kite ko liaka mutu na le nani pe nini bon au lieu bord
Mitterrand ikini borninga na kolia neti kwanga tanga eloko na komono so lingo sepelisa donc ndeko na biso ya journaliste conseil na biso moko ayaki après bosali une émission après mission au coffret na chambre na séquestre abatuta bon bozali na chambre après système après mission te nga sikoyo nazalanga moto asima te nalanga na limbolela bato baotala biso mpo babajoba te bato baotala biso so lingolo balikambo na yo lobalikamzela sikoyo naloba vérité ke yo ozwaki concert moko bosisi émission après mission olali ye vérité kolala ye opase na rapport non rapport ya émission de tout ça là rapport sexuel les moi ça doit pour nous sensuel comme na re oyo outi wapi obaluki papa ba mike ba otala biso ebele omoni bana loka ba junior nguma ba otala biso ba amede ba otala biso ba prince ba otala biso na okati ba mikili wa pelika bombongo alligator ngando mabena ba prince na ye mon vieux motemanga na chouchou prince Tumbonyo le sol prince Tumbonyo le sol yalo mambweni le berger de la sap peranga na Keni maître Dox Botomba, maître Ralph Botela. Moni Junior, c'est un responsable. Toi qui n'écoutes ma marié ou en écouté, mais c'est un responsable. Ce qui est Koyoyoki. Ma mère a fâché. Ça n'engage que moi, donc, c'est-à-dire, c'est un responsable. Dès qu'on a bien moi, si tu as l'émission, tu as l'émission. Et si si on a lié à ce sujet, on a tu as l'émission. Yo répondre par oui ou non et salamaki salamaki non c'est archi faux ba biloko moni biso toza de moi bilongi yango comme kende sikezo kende donc mutu muso ko luka buzz to ko luka mwani photo na bimaki na ba YouTube la photo montée ça la nango yebi la photo montée ça la nango donc c'est à dire ko c'est la pe makambo ça la nango na ba net na biso makambo e gomo beba mingi yango mais archi faux bateau bazo baota la biso et versé bangoté donc c'est archi faux nabi ko banga no mais parce que sinon te go 2 mois de suspension avant oso ma pe kala mingi ngane na mobali ngana za mobali ba 2 mois de suspension na ndeni c'est mobali vomé zandenga suspension ebelo non lobele mitali na mamolo ba voilà attends je dois to moni bande waza to moni Joe to moni donc Florent Zawana Lori plutôt j'allais dire to moni pe Seka Zawana na évité se représenter biso tant que banani oyo baza bato bazo soutenir ngai bazo soutenir ngai na niveau suisse donc bazala mingi mana ngai balinga tengana na kelela bango mbale Lori a golo balika mujo pa golo balika munae yo ba question na oka Lori to monio na ebité ce qu'on fêtait déjà 2016 année oyo na ebité ce qu'on fêtait ki a obi oyo na janvier kaka ngana auto ya na janvier ba bonne année à tous donc biso tous a mandé vient à ça autour de là vient à Junior Wendo donc tous soutenir de A à Z donc ambulance faut que liboso na simanae tozali oyo ke to sala mono nga bo abandeko ya quel mamboni ya mamboni quoi amaka abandeko mamboni bolinga bo fula kaka te za ko pona yango te déjà na pesi ya na mbote le berger de la SAP bientôt tozo monana donc za pona yango te to le laver na biso fort donc ayi mbara bien ça la boulot bien na mais c'est Google place azali donc kitoko quoi. Voilà, moi bana poto ba otala je pense que bana Suisse ba otala ni no yebsa bango et puis mboto repesa na banane. Bon, non pesa na mbote ba masanga tout puis masanga déjà tozana wa Jojo Mulex donc rien à dire. En plus ba masanga vinanga Rodindiwa place Ozali kuzana ngai Swako Shagi bientôt on est ensemble Bayana nga tout, famille tout, Ndiwa, famille Diunga, bientôt tout le monde en a, donc c'est ça quoi. Merci Chomulex, Tomonio Awa. Maintenant on a biso Junior Wendo. Alors relation na bino na Wendo parce qu'il y a toujours un cheval qui tient ça, il y a côté ba Suisse, il y a côté allemand. Oui bana non ndenge ni Chomulex.
Voilà, vous expliquer pour naïe. Bon, tu es bien sûr, Wendo Nini, j'ai abeta ma playback pour na petit nabiso, l'anniversaire à petit nabiso. Donc, tu m'as vu sur la Kitoko. Donc, relation petit salama qui wana, les livres à petit naïe, biso plutôt les livres nabiso, depuis wana tous ensemble quoi. Voilà, merci le riz. Alors, mon moto, on peut se la banane, et puis ni ne relève la banane pour te battre là. La pesque à mbote na bana to ya Switzerland. Toi na kina, to soutenir Wendo. Bino mo bomona. Assalam ga. Voilà, c'est que moi le banana poto, puis bana bandal, oui, ça banane banana Mickey. Le bandal ici le salaté non la bandal qui non bosso le bandal séparé, ben lemba séparé. Tu dis que non tout refait les ana katia lemba. Lemba non kuta non ba piscine les beza les ana katia lemba. Mais na bandal piscine mo kote zana na oka kuta non chalé moi la vezate, piscine les até na katia bandal. Fona kitale ma pona laver. En plus la berger va 20 pas. Il y a 20 ans passé. Vraiment dans la bandale. Venanga ni tumambo. Ya yo ngwana. Wile maselenge venanga lemba. Mwana ndako. Ya yo ngwana sukiwa. Ouais, merci donc toujours il encore Junior Wendo parce que Marambo babia mon petit gâté Junior Wendo. Bande bota absolument les bandes avec ba comprendre. Moni tant bota la clip wana. Il y a le bambouini et ça bien parce que c'est un peu la poto qualité en tout cas il y a le barreau de terre au son à pesaté et j'en ai au monde à OCP là tout au live et il y a le bambouini nasali malaise pona manka bolingo ngaye médecin a tie thermomètre température 40 température 40 ezali mabe pour la moto le berger de la sar nani yango sukali na yo po Wendo akomi bololo médecine ebimi puissante mpona kana ngai babute ya bombone ekoki te kozongisa pema na nga normal Mireille Aouchai. Tu vas suite dans danger. Voilà, ça c'est bien. Alors, tu viens de Gomoro boye à Balman parce que tu as Suisse ou en AP. Venga biso lobi. Bon on a ba Michel Wazego ante ba yemba na ba banzembo ya mutu wana. Ya mutu alegi bango. Ndenge ngona lo ba ngana interpréter kaka. Ba boye ma banzema cartel la terre. Junior Wendo. Biso to lo ba na verbe. Ngai naza musulman nalia ngulu te so yo question tuni otuni musulman ngulu so na golia donc ça dit na un problème à répondre aux questions on a été ngana musulman na dima lo lia ngulu ba o batali biso ba comprendre na répondre une par là ça c'est bien alors Lilo na ba orchestre qui tcha ça ndingo talaka génération nyonso toloba donc to banda 5e génération qui tcha tina C nani to la goloba le loso featuring c'est le loso l'orchestre na yo so longa ba mise Google longa avant bonde longa bongo ebi na longa na ngai me o longa na je sais que ba longa kutu ba lo ba kutu de ge koto siko bano ba longa no tan comme wana o monde niveau ba souffrir mon tan comme wana mon niveau souffrir ponin ko sa eloko prématuré a souffrir te yo ebi ga souffrir o monde crime on na sans fil na hôtel mo bien yo ga wala bisa yo crime ngo boy na o mo na ba animateur ba mo boke la batwa ba mo boke la garçon là je pense il y a un des amis au côté na boîte au sommet whisky un peu de whisky donc ça dit donc ça dit au y a na boîte au y a na budget mais aux autres morts na verre un peu de whisky animateur ah par contre batie la ronde ndam oh bien ngai oh so kimikanda somi daza kuna un peu de whisky oh pelika bombonga ligateur ngano mabe un peu de whisky Prince Tumbonyo le sol Nassor Batande vous comprenez kolongwa prématuré na culture pays vie yango sala mamrambo nyoso mona ya ba garçon tan comme bon la question on va bien répondre on na bi lelo libanda ya Félix Wazé quoi nani kanaka nani monaka que lelo lobby osa ne peut featuring et puis au talaka obige muto sala musala kitoko oh basé belé ba garçon basé belé ba sala et nazo kenda ba garçon basé belé ba sala ndeko na ka bosser asala musala bien ndeko na la coste asala musala bien nani le sous basé belé natanga ka non pour que yamone ko bazali natanga batwana mi balé nan pour le moment bon héritier watana
what a plus au moni tant tozo bato sala bato basala épreuve na mboka vous comprenez to marché ba mona bisoté muto tangi kombo azaki artiste ya groupe maison mère mais asala na épreuve na mboka te faut que luka osala épreuve na mboka ngamna ndimanga batu to ndimanga be batu au moins ko mabe na biso ba congolais tant mutalo ba vérité ozo bono ndie nazo lo ba mabe to ndimanga batu masa wana ozo lo ba wana ayemina ba papa te nga bengi na ngai masa nga za na nga bon la bengi na ngai masa voilà donc ayemina ba papa popi ya Jackie Mulopo ayemina ba faire rigola ayemina ba bindombe ayemina ba Serge Mabiala c'est pas facile peut-être na vie musicale longtemps nous no kutani na artiste pays ndengwana te to lo bara il faut que le on a plus réponse au lobby no mabete mais tant tozo lo ba épreuve ya mutu en solo koyemba na batu ndengo yemba eza groupe sali en solo déjà zela na sokende otuna ngama ya batu obi bandani yo tangi kombo mutu wana o tangi kombo nana sala épreuve te na mboka mais soka sala épreuve na ye au mona mo musu soto sala émission na yo so Yves kombo wana pe ça va mais otanga bato basali musala nanu tozo mona bango moko bazaki na ba groupe na bango bakomi individuellement ba sala musala Congo zo ndima bango bato loko ba ka bosser zakala nana oboyango bato lokola bandeko na ngai fali pupa liputa nani oboyango bato lokola ba papa popi benge langa mamalei nani oboyelo kwa bongo nani susu donc ça dit belé basali misala oyo biso Congo tondimi ouais ben voilà donc ça dit basali misala bato bandimi siko oboyango sundeni siko muto tanga ekombo nano asali musala oyo biso tondima te o esika zalaki ndeta musala no sala musala ya groupe ko sala musala ya groupe ba maile to pesa na biso nyoso to kabona maile na studio tant oyeba ko te ebimika libanda ba moni e junior mbi danser niti na chanson no o pesa na ni maile mo bonaka ouais eza ba idée to pesa na donc c'est à dire na koza na idée mo neti nde monstre apesaki chérie nanga yoza oyanga ya motema ngana lesika mo ya lomambweni tozana bloko to pesa ba masa ba yaki basali ba vocal na bango mutamda sali vocal na eza ba idée to pesa na eza moni makamuleka na kati ya kuku tant quoi c'est mon ba compagnie ka danger voilà ni tant to bi mambo ya héritier watanabe ndekwana ayembi na ba na ba musicien pe ya minene pe to ba moi minene ya mboka na biso et puis ba Evra Sali ba yebiango ba chanson kitoko et puis ayembi na bata minene pourquoi ozolinga neti kaka o diminuer moi na mai na ebite tam sublo ya sali na yo sali yango te mais ozo diminuer kaka junior oui yo c'est ninga sala monte junior wendo beta Olympia junior wendo beta Zenith siko so ya beti double yo beti moko et ça Zenith kaka vous comprenez double ou triple quadruple et ça Zenith voilà yo beti combien de disques déjà pas Félix Wazé deux disques il soit beti 4 et le bill l'autre et ça ba disquette siko lo neti ni asali o ndam songa sala ngote ozomo etozo koma na biso ka te bon voilà merci donc voilà ça n'engage que toi donc tozala mambo ba vraiment mingi pour mater alors les junior window na borkese msusu banani wa viaka combien de au CP la rana bango bike ba jeune oyo donc vraiment moi moi be voilà banani au CP la rana bango tolongo na quoi vie quoi na borkese msusu na groupe ya vient biso de la jungle na ndeko nga master na ngai eboa na pese mbote sika zali grand chanteur ya orchestre wana za ba bato yo yeba na bango so wana bango na charité kasi bonga na ndima ote oza na ndima onde ni oza no masa na ngati to benga na te to yeba ni te nga fo na tanga ba oto oza na bango te et pas ya de la jungle tozana eboa grand chanteur ya orchestre wana pour le moment ezaye ninga na bossa na pe masa na ngaji 3 Galiano esika zali na Paris kuna minouche mimbongo toujours wana madame na ye baza ba chanteur baza na bango ba chanteur to sepela baza belé voilà BCBG oh na BCBG franchement le kuta mabe na yebi mutute mutu na kolo batam souvenir na biso kibens oh BCBG bi mutute nazo kenda te oh izamu no ngam tezolo ba na BCBG na kolo batam souvenir na biso ko rappeler pe na moi tangilo ma 2-3 personnes peut-être baza et ça peut mabete okoko so bosani ba komona bango te obosa comme artiste sala épreuve obosa ndeni pour na BCBG tozane tina ba
eza ndenge mabete na BCBG mutu batu bayeba na makasi toza na Roger Ngandu na Mosaka nga bi ba chanter on est papa nazona na BCBG batu bayeba ni bango wana nga na ebite so batu ba vouloir ngate au moins na BCBG batu bayeba ni o maki wiso ka l'équipe ye wana ko Blanchard Mosaka à part oh sultani o tena masolo o masolo na biso ka ya mama sultani dia donc c'est à dire à part leader na biso munene papa chéri moto pamba na orchestre na ye mutu ayeba ni mutu na gaz o biso to yebi Roger Ngandu na Blanchard Mosaka amuno quoi akartel latin oh bandeko nanga ba soleil wanga si ba kenda na kombo na bango na kombo no tange kombo na bandeko nanga ba de obrondo ba kenda ba vient na biso montana sommet de sommet ba kenda na kombo wana baza soute hein na ko rappeler tama de kombo ana leki na biso moi si tam sokolo ba sindi ouais heureusement comme déjà te mais quand on va ba ça be prévoir leki na biso moi si ça musa na ye valablement kitoko ouais Junior Wendo Mameza Minene veut dire que Tozo Kamara Mambo Nengezo Leka. Donc nous sommes déjà avec notre ami Matiga Songo Babi Kleboa Tozana ami Nabiso confrère Nabiso Matiga Songo Tozane ah parce que Tobiga toi ma belle nae Babi Bandal c'est Paris ma belle moi na yolo ma comment moi ndal allons dans l'acier à Omane parisien mais biso Tozara dans l'acier donc toujours fidèle na yolo Matiga Songo. Alors Junior Wendo génération où le mois qui avant Bino et pas Félix Bazé quoi n'a habité nani les losorabi peut-être bazonga basa retour nani bogo yambe a facilité nyonso azate pour ba perdre na nyonso talent aspect physique ba perdre na nyonso azate Josie Dena perdre nyonso ngana loba o ngana loba ngana zo rappeler o kaka Josie Dena yo tanga no ba komba batu mais ngana loba o biso ndena culture ndé tozo moni vitesse au culture pays veza nango lelo talaka depuis que demande le peuple ti lelo ba vitesse mo bo belema mo Félix zo bana na ndenge na donc batu ozo tanga ba kombo wana ba perdre nyonso talent o aspect physique o bien matériel na musique ndenge salaka oh boy va perdre tout mais bazaba leader a participé Zalit ça c'est bien donc comme la souka émission oyo donc va vite va bango avec Yves Pantos Gansan la fin de Dieu directeur de l'info recherché à Makasi voilà tous ara la Junior Wendo taka tondo le kato tout la musique s'il pechanga donc to monika Jeep à Wendo to bino azalia parce que Jeep on a qui tient ça moko donc to baki tout ça surprise tout sur la naie voilà voilà alors Wendo le bani na bana poto ba la biso na bige ba finga na bango ba bango mabe oyo sa bango ni ba la et mais ba finga ba faire partie de la vie quotidienne il faut que finga pour ba finga ka eloko bien ezalo ko va na nzete boye au monument ngana au buka ka po ezamanga bien donc c'est à dire il faut bo finga vraiment beau soit tant que finga beau ba que so bo finga ta c'est bo finga so ebele pour ko finga ezo et faire partie na vie na biso to mais ça na bon et motiver nga suna lo ba on nga na zo lo ba boy mais je ne pense pas que maloba on nga na lobi et ça que pour muta finga ngai so ngo finga nga bien na email na ngai afula.wendo@yahoo.fr afula.wendo@yahoo.fr wana ndo fingi nga vraiment poso fingi no na se émission boy ko fingi no Yves au fingino li patron na bango donc c'est à dire au fingino ngate ngapo finga ngatindela nga ma texto na afula.wendo@yahoo.fr donc c'est à dire voilà une question ça mais donc une question me revient chaque fois ceux qui n'écoutent na Wendo aux alara fils ya Wendo Koloso tout petit fils ya Wendo Koloso naza petit fils ya Wendo Koloso ya boti maman na ngai après maman n'a boti ngai donc voilà naza petit fils ya Wendo Kalosoy nazo pété en koyemba na grand-père na ngai ba concert belé donc tant yaki to beta concert mon à Paris to que beta concert mon États-Unis après ba mission o ya memaki na États-Unis ba kimi ekuna ba papa wana o ya memaki na États-Unis ba kimi to yo zonga à Paris ba papa mususu akimi azonga na papa moko donc pour moi tant que comme hôtel aux États-Unis on sentit que to beta ndule na soir tant aussi ndoule na soir lobina tant photos au avion photos à Paris
papa na mona na te donc bana ba ba susu de ba papa na ba donc naza petit fils ya Wendo Kalosoi. Vanessa Kapinga la Megan na Canada. Moi c'est qui toko na Canada zaka yemoko Vanessa Kapinga la Megan mais na bosani pété Sylvie Mukadi na Dallas JB Kumaluta na Dallas toujours wana baza bato baninga te junior akele la moi ba ndenge za la kaka donc emo Jordan mo nza moto sa mikolo Kumaluta atindeli de Dallas ti Paris et est-ce que ça tant comme na ça koto etikali nango pa matika songo tant monsieur etikali pas mitera ikin donc ça dire voilà alors lelo monsieur ezalaka toyebi ke batontola bana bavoya bevolovo toyebi ke pepe kale bana ne baye bavoya na ye toyebi ke ngandi bato baye bavoya bapere na bango bakoko na bango mais yo ndenge nini okima linie ya koko Wendo Kalosoi ozoyembela na ndenge na linie na yo moko yango moni bato mosusu bazala mwa badoute est ce que kombo adapte ne kaka kombo kaka kozala mwana ya songolo to mwana ya pakala eza te kaka fo ozwa voi na ye nga déjà à la base naza koko nga nazwa baoyo otangi bakombo eza bapapa na bango ngai naza koko ya Wendo j'aurais du mal à ozwa ta mosusu voi ya Wendo nga fona ozwa voi te yango nazoloba ti nga fona ozwa ta voi ta mosusu ya oyo aboti ngai voilà Wendo aza koko na azalaki aza koko na ngai naloba donc na malchance na ngai mpo nazwa avoir na été po naza na kati ya famille ya Wendo mais naza na idole na ngai ta mosusu ngo nalingaka eza lokola baJohn Olo wana ta mosusu bavoi biso siko toyembaka ya baJohn Olo idole na ngai siko eza John Olo vous comprenez donc ça dit nazwi chance ya kozala na voi ya Wendo te voilà alors oyokaka petit Wendo nayebi soko oyeba ouais nayebi mwana wana est-ce que vous avez déjà temps ya kosolola petit Wendo bosololi mpe par rapport ya voi nayebi soki ye azwa temps ya kosolola na ngai mokolo na ye aza koincarne papa mobimba kokoba mobimba aza sikoyo bato bayokaka junior Wendo petit wana azalaki mwana oyo ndenge ezalaka masama to petit wana c'est un petit azalaki mwana oyo koko Wendo soki alingi asomba nguba fo mwana wana bazala siko du fait que ozozala mingi na leader ya monene mokitano oza lokola ozoza mingi na mutu abanda miziki na Congo mwana wana mpe chance na ye a travailler akoma mpe na voix ya koko Wendo voilà mais aza mwana aza na famille na biso te biologiquement toyebi ye te na famille na biso biologique donc aza kaka mwana moko ayaki chance na ye sourire aza na voix ya Wendo Kalosoi. Merci bana poto baota la biso mbote opesa na manani yebi ke madame Rosa ngate mbote na pesi na batnyoso baota la biso pelika bombongo alligator ngando mabe na sor batande nzambe ya Grenoble Prince Tumbonyo le sol na pesa susu nani nazokende bato base mo belé ko pesa yo bokano ya yo ta mwanda mo penga na luka yanga déjà po base belé na zo baté na ça ndeni ça c'est bien donc là on a passé déjà égal merci comme ça à merveille babi merveille Kasongo donc merveille donc c'était là la merveille Kasongo motema babi la femme selon le cœur de Matika Kasongo. C'était la merveille Kasongo, la femme selon le cœur de Matika Kasongo. Merci à toi, Junior Ngumba, Balobi, mon fils, ainsi que sa maman, Grâce Ngumba, la fille au danse de souris joyeux, vous avez plié, belle taille, belle figure, Balobi, belle taille. Junior Ngumba, na bosanité Venanga Josine Saka de London, na bosanité Paola Schengen London, Paola Schengen London, Palobi Matika Songa bezo sur la thé Paola Schengen, abisolo maman prince la poupée poupée précieuse, tous on toujours ensemble quand nous à la car, na bosanité c'est dit qu'un temps Roda bébé mineur français de France, Chris était le futur marié, Jires Bondo, nationalité belge, Bande Konabiso, Vini Pella, trépied numérique, na Katia London. Mon ami Vini Pella, na PC Mbo de Sekazali, Vini Pella, Stella la merveille, na PC Mbo de Sekazali, Stella la merveille Kasongo. Donc wana maman na biso motema ya Matika Songo, Matipe Abali. Et tu yo Yves. Na PC Chassa Nipani. Pesi mbote boyeba ni baba ndeko
voilà moi na venanga poipan donc toi ba cousin voilà toi ba cousin apesi mbote na Chassani Pan na pesi mbote na Jean Teddy Makadilu na pesi mbote na donc voilà Lori qui mozali awa na John Moulex azali awa CG na biso pe bazawana na pesi mbote na bango. Voilà, merci na bandeko tout pour ça confier toujours une émission de bango. On monique le soleil lui férocement mais toujours ça l'effort toujours il y a reçu une information talaga to tambola tu bito leka pour que ça la bien là-bas na poto surtout donc également merci à toi aussi Kevin Sumbula babi heureux anniversaire à toi et tout anniversaire Kevin Mbouina Kevin Sumbula là Kevin Mbouina Alifa donc c'est à dire Khalifa na pesi bango ba mbote sika bazali merci voilà donc heureux anniversaire à toi babi Calvin Sumbula donc que l'éternel te donne ce que ton cœur désire Kevin babi Calvin Sumbula voilà anniversaire non tu les as laissé tu on a un cadeau par télépathie au reçoit. Donc quant à moi je dis merci à celui qui est derrière la caméra, c'est quand le super pour caméraman, le gars réel, vaillant caméraman, il y a Makassi, il y a Pembe. Donc merci aussi à notre ADG qui est Raf Ngindou, le boss américain, un boss à Boston. On se retrouve prochainement si Dieu nous prête TV. Merci Wendo, on va pas se séparer comme ça. Pour moi et là au moins Mouké et c'est peu souvent la poto, surtout ming na harmonica c'est cette fois parfait monter ma de soit dit. Il y a Kolo, il y a une image dédiée. Navinanga le président le Claude Ndombasi. Voilà, merci. Oui, bien que ça l'album a si capé sous Tozolamba. Titre album ezali Boamabe. Parce que junior Wendo asu na nzembo na kati. Toka mondam. Na bokela pona yo na osango nazo yimba boy. O déménager lingi ya bolingo na biso. Omemi yango wapi pelika bombongo. Suite na ngonde za ko yinda mabe na suka donc toke na ambulance nakanisaki maladi na ngai ezanga kisi ngai nzoka yonde kisi ya bokono junior motemeza télévision te pomona ndenge nalingaka yo pesa ngai espoir ya kozala aimé c'est bon ça au Congo 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 TV Congo Congo TV Congo Promo Zambalokie na Nyakoboya Bambola Congo Promo Find out the best African news on www.congopromotv.net. Congo Promo, le meilleur. Volanda Congo Promo donc si tu es ba site tout Congo Promo donc fin batika au vivre Raf Ngindou oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scantene ezalaka et donc bango batika la quoi si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka Raf Ngindou mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindou I'm your brother vraiment la pesio mokakoswa kende liboso ça la fierté na biso Congo Promo oyo ezabudu ya kosamba te tembe na moto te mikolo Congo Promo nde trois fois Congo Promo TV oya boya sel mokili na esia ingénieur Raf Ngindou petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct Holanda ba Portonos Belgique ba la Portonos ouais balobi Raf Ngindou Congo Promo à suivre toujours idéologie ba bibolandango aspect Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raf Ngindou Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf Congo Promo monde entier international n'est-ce pas Tara Congo Promo toko ta partout bango ba limiter monsieur le kota partout donc on Sibiso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo au Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raf Ngindou number 1 babi 001 Tala State niveau matoso aux États-Unis niveau ba boy faut que les États-Unis to bona biso te auto jiji ba 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 teta ka biso ne pour le Congo et que liboso